ma koto. Comme ça, personnalité la redonnée. Nous avons bien mis sa vie. Anthony, ayaki kosa la présentation. Bon, moi na ngai. Dango, ayaki kosa la présentation. Azuma ngai akena ye et pas na ye. Bazo futala na popage. Dango akekuna ba wumeli mo mikolo. Ba wumeli mo mikolo. Mwana azoya na ndako te yebe azoya na ndako te. Zona yena mosana nazo sa na kakokolo na sekas na kakokolo. Alors alongoli gorge alongoli nzoto na ya masi alongoli akati mabele mibale alongoli barin namoni bilongi oyo babotole nga ketch oyo bomona na photo oyo esanga moko yeyo ata mushachino awa deta fungula mushachino pona bimisa mbongo pona changer allez ba ko bokela nga singa na kingo babokela singa oyo baboka kyango efande nga pena awa na kingo basela ngo croiser ba mo benda nga sikoyo ba mo benda ngai oyo afanda kina na kita liboso kota client na client kita liboso client ayeko bloquer nga na makolo a bloquer nga na makolo place na mouvement a boete a hotel misa makolo te oyo bana changer mbonga za kilibanda akomo beta nga makofi na patine akomo da neutraliser bayeko babi ngai na 8e personne on a bimi vivant na la 8e personne oyo babimi vivant na butu wana kaka babokaki 2 personnes yo ande grâce à wana mwasi ya ba criminel ake koyokana na bango ke ndenge aza na moto ya sika tozwa kaka moto nde bamemi oyo zwa biso na bon marché zwa biso na bon marché bake na bon marché o bon marché sute tokena pain victoire bake na pain victoire o tolonga pain victoire ti bake kobomela ye na bumbu nazalaki ya kolala namoni moto asote nayoki moto asote na moto asote na esi mobali nanga nayoki moto asote nango lokola bato bayoyiba vekile kobima se alobi te nazobima nazopekise bato bayaka koyiba vekile bayaka na baarme kobima te alobi nazobima bibimila te totika barido boye nayomona bato ebele na machete nazwa mbongo ndambu moko akatinga lifete eka okatanga lifete na orekonetre daa bango na bilongi mwana aloba eza te bango mbongo eka yopesa bango mbongo badesabille ngai balongoli nga azalaki na robe de nuit na sous-vêtement balongoli nga bilamba nyonso batiki nga nini apres bazwi mobali bakoti te na kati nga daa apres korécupere biloko nyonso oyo mwana ya mwana mwasi oyo aza mwana na ngai ye mwana mobali oyo ayaki kosala présentation Anthony ayaki kosala présentation mpona mwana na ngai ntango ayaki kosala présentation azwi mwana na ngai ake na ye epa na ye bazofutala na popage ntango akei kuna bawumeli mwa mikolo ntango bawumeli mwa mikolo mwana azoya na ndako te ye mpe azoya na ndako te zona ye na mosala nazosala na kakokolo na sekasi na kakokolo na etat major nde mwasi abengi abi non babengi ye bayebisi eke mwana babomi ye kuna na ndako alongo mpe nakei ti na ndako nakomi kuna nafungoli porte te nazongi na ipekrine ya pompage nazwi bakomanda ya ipekrine ya pompage nakei na bango kuna na esika ndako ezali bango babuki porte ta babuki porte tomoni corps eza déjà décomposé il y a 4 jours alors alongoli gorge alongoli nzoto na ya mwasi alongoli akati mabele mibale alongoli barin alors babengi gouverneur oyo nani bugumese ya Ngalema nde ayaki tango ya moni nde abite loko koro ekomi nini décomposé il faut to kunda sikoyo ipekini ya Ngalema asala rapport atinda kuna na nini na parquet alors tokundi mwana kaka na nini na Kisuka wana na site Kisuka tokundi tolandi dossier toketi na nini na parquet donc tokomi na parquet abi bon lokola ya kimi
bango basala nini vie de recherche. Alors basali vie de recherche biso pe tozongi tofandi toza ke moko bakukanga ye bongo to ya ko te présenter na lobby na 20 nde to mone ba la kisi bango na télévision dans la kisi bango na télévision ba bi ke to ya na nini na ipekrini oyo ya 24 nde to ya na ipekrini nde procureur ayaki wana abino biso to ya awa na ministère intérieur nde bakosamisa bango à partir de la tango bazo benga moto ko basamisa ye ba o ayebi moto na ye o asali mabe po na ye ami se présenter pour que asamba na ye yango nde to ye to fandi tozozela loko babandi kosamisa soki babengi ye nde ngape nakende kobimisa ba preuve oyo alingaki mona na ngai pe ninga bongaki mona na ngai video pe naza na yango ezana na téléphone video ya ndenge alongoli ba parti wana naza pe na yango nde na ko présenter kuna. Merci beaucoup. Déjà comme si tozozela soki babengi ye wana apandi toke kuna babike tozela awa bango nde bakobenga biso yango mpe topandi torespecte mpo eza procès okoko force te poso force bakoya kokondane mais omoni teke mobali ye babalanaki nsima ya liwa na ye eske se présentaki na matanga akima jusqu'à aujourd'hui tala mwana akufi na 2022 na le 19 3e mois nde mwana akufi jusqu'à lelo nde toye komona ye na 2023 nde toye komona ye lelo apresente pete amonani pete nde toye komona ye nde lelo mobali amona na ngai. Bonjour monsieur journaliste. Comment on a Christian qui a Moussoki. Bon, et là on a li awa parmi bateau l'état bibia qui na ba réseaux sociaux. Na moni blongi oyo. Ba botole nga ketch. Obo mona na photo oyo. Esanga moko yeyo permis na nga na kingo yango oyo elama na ataki yango oyo basinga keke singa na ena ngwawa c'est pas papa ezalaki mokola le 24 mokola le 24 na 19h le 24 juin oyo kaka mokola concert à faire na beau marché libosa Phoenix Jeanne Momoko aye grand chauffeur otika bajogo awo na hotel campo wana ebi yango eza bakota pour aliment nasi bango opesa nga 10 shaba ote to opesa 8000 ça va bakoti wana sima na mako na kicha client liboso tokomoke na bango munda pe avoiture ya mutu kezaki ya kopela tokomo beta soma solaire à faire tout ça pendant loisir faire attendre ici faire un champion faire beau donc to seka na neto continue kinzela to kokoma tant to l'équipe station total c'est un flambeau mako na sima lobby quand tu fais kitanga na so kama na nga ya so mwasi na ye ala na biso na hotel ngape na gare mutu ka mopanzi aye peme na portier na nga bisinga chofa okomona na mona $10 pour futaka kawa na baninga nganya so ngabi échange monana na ata mushashino awa de temps fungula mushashino pona bimisa mbongo pona changer allez ba ko bokela nga singa na kingo obokela singa oyo baboka kyango efande nga pena awa na kingo basala ngo croiser ba mo benda nga sikoyo ba mo benda ngai oyo afanda kina na kita liboso kota client na client kita liboso client ayo ko bloquer nga na makolo a bloquer nga na makolo pour ça na mouvement a boete a hotel misa makolo te oyo bana changer mbongo za libanda akomo beta nga makofi na patine na komo da neutraliser ba ko buka kiti ya chauffeur na ndenga tout aboye basele mukinga tia kita sima allez oza na oza bana changer mbongo ayo ko kota na vola mutuka na ngai ba match tous les 4 filtres ba komo ke na ngai allez mako lobi
toboma ye te tokende kaka bakongo musapi tobomeka tokeboka loka place tobokaka wana oyo tobomaka baya kozala krike ya mutuka babambinga na mutu babambinga krike ya mutuka na mutu basinga funga munoko nayo funga munoko to na funga munoko batisinga oyo bomoni na foto awa lasin oyo babloke ngai awa basere pena bo naza bapoto kutu na munoko basere ngai awa bakangi bo makasi na nsima baya kozwa kitenza mundu basipinga na elongi baoza clé de cric babaminga awa ya mutuka babaminga clé de awa ale ngaka kao ale baya koloba moko ya koloba masa mombenga ngo akomida ko sinema kila makasi toko na bwaka ipo makleba lobi mangala zolo na munoko ale na neba kina ko bwaka ngai na aki ko so difo boboki ngai na sima ya ambassade ya États-Unis na nzela sima wana beba ko bako boka ngana na bana be ko miyeba te mo botangu sama ko sanga crash chef pe me ko songa na moka batso ba batemi ba watalanga na tabwe bata sécurité ne ba motu nanga mutuna bite ba boboki ngai boboki mutu ka bato tsinga boyebo ale ba meminga tina na susa timobe zaki afoko ma KMC côté beach afoko ma beach bameminga na sali mewa komanda na pesa kingana zana nzala ngona na poche nanga na atuna nga bamituna na epsina saka na changu me balevenga na bon marché ni na zaboyi boke tika nga na bon marché pesa baninga nga bamoni ngai bakozwa ngai na ne baki na gare centrale ale muninga na moto bulaka na taxi azaka wewa tengo yoko mona nga batuni oyebi jeni gaso ona yebi ekoloki ninga tono bula na taxi ale nde ba yoko mema ngai ba uza ngai balali singa na moto na sima mukongo ya masa wana seneka makila ale ba yoko mema nga na bon marché nene baninga musiba ko mona ngai ba yoko mema ngai pa cancer na biso na tiaje mingi na nyisi na limité nene ba ko pesa nga bakalima po makile esena lisute na tango nango yoyi ko songa pesa babaka ki ngai babi ngai na 8e personne on a bimi vivant na 8e personne oyo babimi vivant na butu na kaka babaka ki 2 personnes ngane ba ko boka ngai mutasuka na senga na l'état donc l'état faut lungola kunana mort faut peine de mort songa donc kunana mort mubakangi ba kunana mort faut peine de mort neti ngai na senga na l'état asala bango musala obelinga oyo boyenga basala ngai so na bika kite mais na so témoigner bota miso na miso na bino ba journaliste mais lelo na bongani na melelo na nga sana ebembe na ngola nzambe pona mwa nzambe ne na saboye na za fifa boye bazaka ba mibali na ba mibali te ba basi bazaka kite merci beaucoup eloko ekomelaki ngai nazo na mwana nga mobali tosombelaki ye moto po akula tosombeli moto le 21 le 29 Isaac azwi ye à partir ya Tambo azwi ye course ye bayebi kaka client ayo toyotikanga na GB bakende ye ti na GB bakokoma bakomi na GB okota awa bikoti soki kota 7 maison kota awa bakoti kokota koti ale ayebi kaka client azokita azopesanga mboko kokita ye azokita aprake arme pesa biso moto napesa bino moto ndeni azwi mosusu abimi na portail boye abeti ye croche ya arme na liboko abeti ye mosusu na tolo ntango ye akwei ale bango bazwi moto bakei nango nde ntango tomoni Zaki na tele na pote naza na WhatsApp ntango batindeli nga baimage nde esinga mama moto abotoli ngai moto ye nde tomoni ye ntango toye kolanda bango à partir à 24 nde tozoto babengai biso toya awa parce que la période ya Fachi Beto tomoni présence ya ministère de l'intérieur tomoni présence ya général Kasongo il akoki kosenga pa bakonzi en tant que victime oyo komeli eloko na osenga mpenza leta asalaka mosala na ye asala neti biso mpe moto eza kutu yanga te eza moto moto asombi apesi mwana asala donc na minute oyo nayebeki te
so nalinga nabimisa $1500 wapi nalinga nazwa wapi nayebi te. Donc bazwi kaka moto bato bongo donc les 21 basombi les 29 mokolo nango azwi. En tout cas l'état asalaka mosala na ye. Les 29 juin badonk basombi yango les 21 juin. ezalaki 12 heures na GB azwinga course na magasin esinga toketinga GB ngai ebika kilia tokomi na 7 mais esinga kota na kota esinga kota esokoti quelque part esinga kitanga awa kokitanga kitia atelemi nasepesanga mbongo nakende kotomeminga 6p nase bazwa mbongo na mbongo tikala nango kobasaka basa moto abimisimango munduki namona papa moko munene na jeune moko bamukuse liso abimi te baza te abamukopaki mandefa pembe na suki ya pembe abimi ayesinga kombo nene se kombo na Gabriel obota nase na bota oza bana ezala bana mibale ya mwasi na mobali awa komine na bite moto azinga kursi na ya na yo tike awa ayesinga malheureusement moto de comme pas biso mo ezonga supa na ezongi kende ba signer des charges na kolo moto bofuta moto mama moko ya betinga kosa munduki na loboko abetinga suna to ko na kwende bazi moto izaki ne mtakumi moto na nga yende mtakumi moto na ngai elo nyoko singa ko bakonzi wazolanda ngaza bazasa musaba bazongisaka moto badu po mama ngaza pauvre aza mbongo afuta moto wana te bazongisaka moto wana ngaza bazaka moto batunde. Merci elo bazosambisa bazosala tambeke na biso ine komela kimo naye awa mpona mama na ngai abomaki balevaki na bacriminele baza awa ya Manina Justin bakendaki na ye na grâce ya moto abimisaki eke yaka tokende tosala course yoka nde grâce ya wana mwasi ya bacriminele ake koyokana na bango ke ndenge ye aza na moto ya sika tozwa kaka moto nde bamemi oyo zwa biso na bon marché zwa biso na bon marché bake na bon marché o bon marché esili toke na Pain Victoire bake na Pain Victoire o tolonga Pain Victoire ti bake kobomela ye na bumbu soki makambo esili en tout cas otala biso makambo ya kuluna po tolembi ngana bimaka nakei kosomba matrake nasongi matrake po nabimaka nango na butu wana po sécurité nakoboya bango bakutana nanga basalanga mabe nasona na mo matrake nanga so nakobima 24 ezaka deja opela po so namoni bango kaka moto alayedala na ngambu nanga na petika na nduto po kima ponga bamoya okoma na mosala osengana leta nini ndenge atie bango nayebi leta na biso te leta na biso baza
moto abomi boye okangi ye oyo babato otika te bagene oyo baza na nsima makambo makambo oyo bayebi bango bayaka na bango po moto abomi mutu lelo okangi eke na prison lobi kotiki ye nakotiki ye ayebi biso abomi azongi na nete jour esili lelo eza sikoyo jour ya nzambe lelo eza jour ya nzambe oyo wana lolane ezalaki ya bango na satana asali baje mais lelo jour oyo ya nzambe nayebi justice oyo nayebi justice na biso me na justice aza likolo magistrat ya monde eza nzambe eza baoyo tosomono oyo wana lelo ndo asasa makambo bango te aza mbongo abima akobeta tolo na général kasongo akobeta tolo na colonel somel mais abeta tolo epa nzambe te awa nde eza batapeli satana eloko te isaki apesaka bagénéraux bambongo na ye po abima bakangaki ye abimi ase 3 mois ayibisa 50 moto se 50 moto na 3 mois bo abomi combien ntango ayibisa 50 parce que nyonso babiki te est ce que abomi combien oyo bakufi Je peux copier les images, mais je vois quel est personnalité la redonnée, on va bien s'appuyer.
le tribunal devant l'instance de Kinshasa Gombe. Là-bas, c'est bougé, hein. Misinga Mbakisa, RPBN 463, lycée public contre le Ngala, le Mama, Beto Pré, Niati Mabwa, Simba Kipanguli, ainsi que à Kinshasa, le 5 juillet 2023, le bébé titulé Angèle Bouto, Jacques Bono. Merci. Nous votons Nijiras et Nakonga président. Ah mon nom papa. Conjointement avec Maître Pambou, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, conjointement avec Maître Moulin Kamakadi, Maître Nicolas Signembo, du barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Jean-Paul Menzo, conjointement avec Maître Kevin Mavila, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, comparaison conjointe avec Julien Bonouk, je suis avocat au barreau pour la cour d'appel de justice. Comparaison conjointe de vice-président, notre président de l'Assemblée, avec un je pense que j'ai permettre au greffier de pouvoir acter votre comparaison. Nous disons que la République démocratique du Congo, comparée par ses conseils, dont Maître Minka, Gorambam, Pierre-Marie Francis, avocat au barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Francis Lapita, conjointement avec Maître Bokopé, assisté de ce conseil, Maître Blaise Pongo, je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Julien Mose, avocat au barreau de Puyo. Conjointement avec Maître Espérance Nyongo Goma, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Avec Maître Lam Makula, avocat au barreau de Nyongo. À partir du 1er mai, Mbele Shadrach, 1er mai, Mbele Shadrach, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Sur remise contradictoire que le tribunal ne s'estime valablement saisi. Revenu Mboto Mujina Hilaire. Kinshasa. Levi Amali 2005. S'agissant du prévenu Mboto Hilaire, le tribunal constate, au regard de son identité, né le 19 septembre 2005, à ce jour, ce dernier est mineur d'âge et qu'aucun autre élément du dossier n'a pu révéler, de sorte qu'en cas de doute sur l'âge, la présomption de la minorité prévaut, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 110 alinéa 3 de la loi portant protection
comme quoi le tribunal déclarera sa compétence, ordonnera la disjonction de poursuite, renverra le prévenu Ngoto Mujinga Hilaire devant son juge naturel. Tribunal et lobby boy. Prévenu Ngoto Mujinga Hilaire. Le pôle a fait ça qui date de naissance le 19 septembre 2005. Soki Totangi Malam. Jusqu'à la commission de fait aux alliés mineurs. Tindio et pas juge Yabana Miké. On va s'embisser à Bana Miké pour pas que nous s'embisser. On va besoin de s'embisser à Mikolo au-delà de 18 ans d'âge révolu. Tatiana Nakaosa. Nazaki ya kolala namoni mutu asote naoki mutu asote na mutu asote na esi mobali nama naoki mutu asote namoni lokola bato bayoyiba vehicule kobima se ye alobi te nazobima nazopekise bato bayaka koyiba vehicule bayaka na baarme kobima te alobi nazobima bibimilaki totieka barido boye nayomona bato ebele na machete nazwa mbongo ndambu moko akatinga lisheti eka okatanga lisheti na orekonetre daa bango na bilongi moyene aloba eza te bango mbongo eka oyebisa bango mbongo badesabille ngai balongoli nga azalaki na robe de nuit na sous-vêtement balongoli nga bilamba nyonso batiki nga libre après bazwi mobali bakoti te na kati nga daa apres korécupere biloko nyonso akeba libongo lokana shaka ngai Tatiana, ici, Makamboula et tribunal ici. Nous allons micro. Oyebi bango bandango na yo. Oyebi bango na bango na yo. Donc oyebi ya moko na moko. Oyebi na famille na yo. Bango. Oh, Chaza. Esta de na basi. Dona taxi basala musa. Non, tout en a premier. Tata.
On est l'angle. Par son camarade. Son camarade, l'autre. Le motif qu'ils veulent la ils ne sont pas venus pour ça. C'est comme ça qu'ils avaient abandonné. Et là, maintenant, c'est qu'on a dit qu'on va donner le coup de machette à la dame.